marqué mobali alaka vraiment na kanda le rôle à Lyon arata déjà 3 fois ko beta la fille à question ma ça si avant à sala événement oti ko sala e kaka ndezalaka première fois à sala yango bon li wapele reaka ela kaka te ba trouver ko normal ye la fille ande ko trouver normal à mobali a ça ne kaka bo ko bomanga ite nandeka lingela nga jamais bon mobali asalaka ngo zuwa même téléphone do téléphone à moi si il faut kaka ye moko tara muto salela na papier mouchoir zuwa ata voix ya mwana moi si na téléphone donc il faut asala vraiment zuwa na ba idée na ye na ebité soka senga banda ko senga ba coller na moi si balobi King France Télévision nemaka kutani pe na batu azui mbongo ipara pesi tonti na ye non lukelanga lipapa retour nanga na lukana la tango lobby akufa gonde certains vendredi bo babilo mo ya bongo mais programme ya ndo sala et ala qui juste pour na dimanche na église la fia question à quelle église kokenda ke église o ezali sous somo na ebité mobali a okota il faut pas ça sous 3e place pour lola bato ba comprendre bisengo li felo via ba réalité auto vivre na mboka oyo ba congolais ndenge li felo ba banga te wana vraiment un message to s'adresser ensemble aluka 3e place o akotia po niveau bato ba mo longola fuks ya bobangi makambo de la kisi ke li felo bato ba banga na bango ngote balobi King France Télévision nemaka oza bezuta ba film bien otala ba émission bien King France Télévision nemaka chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minte tout sala nemaka abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis la politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nous avons la personne na stanement de ça la même émission très bien Yannick Wenge yombi makambo King France Télévision nemaka bonjour batata ba mama eza bongo King France Télévision ya boss Yannick Wenge que je salue à passant Masalanga Redi Wenge animateur de l'X Motonanko je salue aussi maman Ret Bosonga grand prêtre mère numéro 1 à ba mama Odeni Lola que je salue à passant donc eza bongo déplorement tozo déplorer toujours comportement donc eza na lisolo moko bandeko na biso eza pasi eza vraiment conseil oh tozo pesa ba o pena ne komeli bango te bazwa vraiment maele na eloko tozo solo la sikoyo eze eloko uti ko enterrement ya lisolo to bete salamika lobby eza lisolo moko ezubiso vraiment ba une affaire ba 20 ou 21 jours pour likambale na niveau ya justice ba elle likambo moko ezale na niveau ya justice donc esala ki vraiment pasi lisolo ngo eza nini eza na petite sœur moko boye na kombo ya Abigail que son âme repose en paix leki moko malamu vraiment malamu donc na bisi bino bandeko bo s'abonner massivement na minute po eza vraiment important hyper important ya ko s'abonner po na nini lisolo eza vraiment lengi makasi pe eko édifier bato belé na bandaku ba papa ba mame belé lelo ba rozwa vraiment ba maele ya ko luka ko orienter bana na bango to baleki bandeko ya bango ba cousin ba cousine par rapport à la réalité zoleka bolingo oui c'est bien fiançailles pesa nango mabete mais koyeba nanani oyo oza ko luka ko partager reste ya vie ko beta eza mabete ko gangela eza mabete pesa moko ya ba branche na cadre d'éducation pour mutu éducation pe ala moi bien moi si ko kamola moi mato eza mabete donc to beta lisolo na ndenge ya kopekisa te mais esala marana ndenge ya bien donc ezala loyal lisolo eza mwana biso Abigail a licencié université ou atu ko silisa talaka to ça la publicité ya ba université te mais na université moko quelconque na ville à Kinshasa ba engagé na unité moko ya farde sena biso awa azala lokola secrétaire muke zobunda akomaki pe OPJ bon tant que OPJ leki kaka ndenge ezalaka mwana mwasi kitoko vraiment so tozoloba boye
kitoko to encourager te ba o ba mi boma mais na aspect physique vraiment alaki mwasi moko kitoko mobali kaka nde ezalaka akutani na mbila moko na niveau ya cour place ya salaka ba travail na ye a concernant la fille à question non ma fille yoyebi kaka ndenge ezalaka bon bazwaki vraiment moi temps na moi bandeli fille yoyebi kande ala rapport fille vraiment alaki ferme alaka vraiment ferme donc so babi moi si vraiment ya ferme ala vraiment ferme ya ferme donc alinga mobali wana pe na passe quand ndenge ezalaka ba camarade non ya biga tu sais oza moi si ferme to pe so lekino option landi et ça la propreté luka olembisa moi muke tant que moi si azwaki pe temps ya ko luka ko yo kabite na observer type azui pe temps ko observer mobali babandi ko vanda mais pendant temps babandi ko vanda na mobali afiança qui était afiançaka était ni grand-père ni grand-mère ya la petite à question ou soit papa maman ata membre moka famille baliaka mbongo ya mobali te mais c'est vrai ba réalité na biso ya ba mariage ya ba relation na kin soki tchabo monique moi mutu moko azoya devant moi na bino na mon était ka ndezalaka nde pesaka moi moke ya accès to pesaka mais accès o ba pesaki mobali eza juste pour ba garder dignité ya mwana na bango te papa ya kaka ta soboro solo là on comprend mambote grand-père ya la fille abanda kozwa ba cousin ba cousine et pe babanda kozwa moi bambote bon eloko moko baki ko remarquer mobali alaka vraiment na kanda lo la lion arata déjà 3 fois ko beta la fille à question masasi avant asala événement oti ko sala kaka ndezalaka première fois asala yango bon liwa pelere yaka elaka te ba trouvaka normal ye la fille ande retrouver normal à mobali aosa neka ka bwa ko bomanga ite nandeka lingela nga jamais bon mobali asala rango zuwa même téléphone à moi si il faut kaka ye moko taka muto osalela na papier mouchoir zuwa ata voix ya moi si na téléphone donc il faut asala vraiment zuwa na ba idée na ebité soka senga banda ko senga ba coller na moi si na yo banda ko lekelanga na ndenge na yebinga so na posa ya moi si wana makasi na luka mbongo na luka ba moyen na luka na tia po na luka na récupérer mais eloko ndeko lekelanga moi si wana ndo ça na place ya bien mobali pe lelo vraiment na komona mobali ana ndire moi ba balance bande ko zala mbongo ko fiancé ndire sanga ite na ebité so aka kindoki lisolo oyo a raté ko bomaye première fois il y a deuxième fois a raté ko bomaye na moi na kutu kaka ya voisin na bango pitoka na lupangu et ça la kutu propreté maintenant il y a troisième fois 3 semaines avant la fille à Koufa alaka servante na église allait vraiment servante na église akendaki na église bien akutani pe na batu azui mbongo ipara pesi tonti na e non lukelanga lipapa retour na lukana la tango lobby akufa ko ndire certains vendredi bo babilo mo ya bongo mais programme mo ya ndo sala et alaki juste pour na dimanche na église la fille à question à quelle église kokenda ke église o ezali sous somo na ebité mobali akota il faut pas ça sous 3e place pour lola bato ba comprendre bisengo li felo via ba réalité auto vivre na mboka oyo ba congolais ndire li felo ba banga te wana vraiment un message to s'adresser ensemble aluka 3e place o akotia po niveau bato ba mo longola fuks ya bobangi makambo de la kisike li felo bato ba banga na bango ngote donc pour awa makambo to mona ya plus que li felo ba histoire ezoleka na mboka o ba réalité eza plus que li felo donc yangwana na yo mona ke congolais li felo ndire ba ko préféré na bango ba ko préféré ngo po ba réalité oyo na congolais do li felo ate nzambe apona raja 3e place au sale la biso pour li felo ndire donc na ebité ko umela nango esilisa ngo en plein na passion to mona na mboka oyo elongo li felo en plein to banga lisusu te mobali ake tiko benga mo ake amelina o masanga lera ameli masanga o eza pasi na famille à la fille semaine kaka oyo mwana mwasi ifaka kende mitation ba mitake na kananga ba mite mwana mwasi na kananga maintenant tant nyonso o ya bande ko vanda préparer voyage na ye
mobali vendredi sope jeudi ouais je confirme alaka jeudi abengi mwasi mama oza pe ote na église abi ça va na ya place yoza avant que kozwa mwasi na église aleki place mwana zalaka lokola bayebi ke aza fiancé ya mama ya petite fille bakenda kozwa bapese na facilité bayebi aza papa na ye a violé mwana tala degré a violé nanu mwana wana ya 11 ans asilisi ko violé ouais asilisi ko violé mwana donc mwana wana toyesu kozwa info alaki mwana ya mwasi kaka te mais mwana ya bango mibale tala degré moi ouais bandeko oyo alaki vraiment lisusu étonnant plutôt abengi mwasi na kati ya église abina oya place ozali ake place mwana na ya zalaka ye mwana ya papa wana ya 11 ans a violé nanu mwana na ye après kosilisa filme selon info il paraît alertaki mwasi ke mobali na yo déjà mwasi alaki ne informé mais tellement alaki pe na moi maîtrise habité ça va na lisolo non mwasi déjà asalaka pe moi mobali on dirait moi bakrimance on dirait pe asomaka pe mobali on dirait pas somaka mobali donc là mwasi azwi info avandi habité le roi pe mobali abenga tokutana na zela ye tokutana babi mobali avandaki quelque part na commune Ngiringiri amela neka nde zalaka bien tenu bien arme et logo ekamusi ngai na dans un club na biso et puis na ba terrasse système ana na habité so ba salle la rango souvent ba affichera soldat policier ou soit agent moko nyo do kaka ko za na arme blanche arme normale a kokota te et logo ana ba pekisa pona nini ya moko ba raison ya ba biloko ememi kufa mutu koma za na teni bo ke kotisa ye na terrasse pe bo servir ye masanga mela mobala bandi ko mela masanga abengi pe mwasi akomi toyebi te mwasi alingaka sala filme to alingaka sala eloko nini mwasi ayeba vandi selon témoignage ya bateau babande ko vivre filme les réseaux salama mobala meli amelaki formé belé les temps et la mwasi akomaka mwasi l'air akomi babandi mo ba discussion là babandi ba discussion mwasi ayebisi mobali oyebi ke yo osala eloko moko ya la te oyebi ko violer na mwana mobali l'air ayoki c'est que ma BDG koti comment eloko nga na sali mwasi alaki te mais bake ko informer c'est que vraiment ma BDG ali bon mwasi aussi pas solo là il y a ba autorité misusu ya mboka tel que la police alertaki bango non nga le rôle na apeka mutu na bino na koma na terrain place masolo ezali na lukana benga bino et puis boya tokanga wana selo ide mwasi alaki nango bakomi na terrasse nde peka babando solo la mobali pe trop bi ndenga melaki wana le mwasi malgré wana mais vitesse elekaki talaka koyoka lisolo mobali akomi cannibale oko supporter te manque à maîtrise du soir discussion bandi moi ça sali appel sur place mobali pa yoki ke non ba Jean bazoya place ya zali botara réalité mboka na biso au sali viol et puis aux appels agent il y a l'état au ebi mibeko lelo ndeka constant mutamba telemeli ba maramu mutanga na boyi so pa ke ko kufa 20 ans so peut 30 ans nanga to déplorer qui comportement mobali l'air ayo ki ba bandi discussion na mwasi na se ya dispute wana a balancer balle na chambre a beti mwasi na loboko ko beti mwasi balle na loboko mwasi ala ki en vie et puis ayo ko lande pour la deuxième fois lelo okufa na ngai nde mobali ayo ko beta mwasi une affaire ba 3 ou 4 balles sur place mwasi akufi ayo ki son ya batu bazoya le mobali pas zui art atena munoko ba mibeti donc mwana atikali na nini na mutu papa a violé ngai papa a mibomi et puis la fille a question ye wana lisusu akeko kufa yango wana bandeko esali vraiment pasi esali pasi mingi yango tozo senga na bandeko na biso ba congolais ba papa ba mama oyo parfois baza jana baka wana oyo ya mususu matina nous échelon te matina nous escalier te c'est le moment il est vraiment bon temps ya kozwa ba précaution ba mesure eko ya tendenge komeli Abigail
likambulere yake elakaka te me nzambe na ndimi te eloko to ekomelaka motu apesaka basine wana eza moko ya basine abandaki koalerte fi na biso me kozanga discernement eyo komema ye na liwa nzambe aletaki kaka ye moko abiga te ntina bamembre ya famille oyo ya mabe nayebi te soki abandaka kobeta eloko epa bato me na koconfirme abandaki kobeta epa bato mpo ti témoignage à propos ya mobali kabandaka komenanse ye abeta ye bamasasi de olingi koloba ke nzambe déjà avertisaki yango wana tokopesa vraiment alerte na bandeko na biso oyo baza na baka oyo na bafamille na bango epai ya bana to bandeko na bango bazwaka lija baprécaution mpo eloko oyo tolobi ya vrai congolais abangaka lisusu makambo te congolais abangaka lisusu kasho te congolais eloko wana tozomona yango mpo bondimaka congolais abangaka so eloko te botala nanu tokobanda yango na sommet obandi mpena epa bapoliticien na biso omonaka babangaka eloko te baobanga sous titre te ke babengaka bango miyibi baobanga sous titre te ke baloba na bango oyo bakoki koloba na bango bazobanga te na oyo tozosala ekoki koludon congolais azobanga lisusu eloko te donc yango wana to se prévenir avant bamabe ekomaka pure donc eza eloko moko epesi vraiment scandale mpona koinforme bino mobali wana baabi na 2 semaines so 3 semaines au corps nesali na mort bazobetaka ye chaque jour babandaki kobeta sikoyo nayebi te nini oyo batie na famille abiga nini oyo etikali na famille ya ye mbila oyo abomaki lafi ya question donc eloko nini etikali na mitema otangisi mwana na yo lelo licencié lelo yo mission de service ale mbala moko liwa toyebi te nini oyo etikali na pasi na famille wana donc bandeko mwa moke tokokaki koloba na bino yango wana mabanga tokopesa bongo na grand prêtre mère na biso na kopesa lisusu mbote na ye moko DG ya chaîne Yannick Wenge pe lisusu Redi Wenge animateur de l'X Motonanko et puis je salue à passant Cédric Malamou, Christian Luzamba donc ba bébé nanga Berekia Glorsen Oliki Michilola ciao à la prochaine. Oza bezuta ba film bien otala ba émission bien King France Télévision ndimaka chaîne moko ya kanda aïe ba biso to ba minute tusala nde makambo abonné massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boloka masolo puis la politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pas ba congolais Nous avons la personne Master Moro ça la même émission Yannick Wenge King France Télévision ndimaka tusala nde